Ouais, bandeko bokoto 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 to sur la mboka. Eza passe. Bokoto bandeko to sur la mboka, s'il vous plaît, oya okota à partager et au ça la bien. Bokoto to partager to sur la mboka. Je pense que et donc akoloba lisusu ezate to si to loba nyonso. Itigali kaka siko peuple ezairwa bozwa conscience. Bozwa conscience parce que Fais l'ici. Félix. Fais l'ici. Donc, on va faire l'ici. En tout cas, ça vient. Bande beaucoup tato sur la magamba face lisse. Beaucoup tato sur la magamba face lisse. Merci mingi na bande ko tubo zo kota parce que je pense que makambo ezo leka na mboka na biso ndeko na ngai na mweke ozala nyama. Na mweke ozala muto penza ubi oza zairwa te. Mais soki oza vrai congolais, vrai zairwa. Makambo ezo leka na mboka na biso ndengo koti boy fait au partager déjà. Et là on a aussi nga bandeko na ngai tozo conscience ko partager kaka c'est simple po na eloko to gagner nango banguna et to gagner ki na bango eza sensibilisation, mobilisation yango ko isa bango kao. Yango no senga mutu nyonso akoti bandeko na ngai partager po bato ebele est balandaka biso na moment oyo déjà bato est baza sensibiliser par rapport na makambo ya ndenge incursion ya ba Rwandais bakoti parce que makambo ba Rwandais ne bakoti na est eza aventure te basi bakota na bango depuis 1997 bazala na Congo 96 pardon mais Kagame azo lembate azo bakisa kaka kokotisa ba troupe na ye ndenge za boye bandeko o nyonso akoti partager po il faut message o ekoma parce que le peuple doit se défendre. Les peuples zaïrois doivent se défendre parce que fais l'isoyo il y a quelque chose de soupçonné. Oh donc bino Maserati ya lubia téléphone wekata bandeko eza nasala na côté la éviter na éviter soki même Maserati ya biselo moko c'est comme Facebook nanga basi ba signala yango bandeko face list sosa ba bienvenue awa ndenge bato azokufa na est ya mboka ye azana Guinée auti ko na Burundi semaine passée azako bina face list a se retrouver ce qu'on a Guinée biso toyebike na baka oyo parce que toyebike asi amesana na ye ba congolais ba kufa ba zaïrois ba kufaka face list alobaka eloko te face list azaka place oyo ba akendeki na Rwanda mutu nyonso amona ki face list devant ba korni ba comment on appelle ça ba mikwa ya ba Rwandais face list azaki présent face list ake kotika ba gerbe de fleurs na ba mikwa ya Kagame ya batunaye face list abima wana kenda na États-Unis ko soso ba bienvenue na ba mort ya bato bakufa ba militaire bato bakufa soki ba ane nini face list akenda face list auti kuna akena ba mort ya Burundi soso ba bienvenue afanda raté et pourtant Burundi na Sud Kivu ekangami Sud Kivu na Nord Kivu ekangami mais face list akoki ko katisa te akende kotala ba mort o ba uti kokunda ba semaine uti koleka posoki tokyo ya kala nano bakoloba ke wana eza ba kor ya kala face list 2 jours avant akende Burundi place akende ko akoma ko beta mbunda face list kuzoka abeta kambunda ngana yebaka te ke face list abeta kambunda soso ba bienvenue na yebaka te ke abeta kambunda boye a se retrouver na Burundi akomi mutu ya mbunda face list na bozoka bien na ba face list yo moko interpréter bongisa ngoso bongisa la français ngalo ba la français na lo ba kombo na inde ya bo bien Félix face list a se retrouver na Burundi a obeta mbunda et putain Burundi
Na Nord Kivu eza pembeni, na Sud Kivu eza pembeni. Fais liste à caticité. So ba bienvenue. Ndenge eza boye. Rwanda uti ko kota eza na 15 km, 12 km, voir ba 12 km na aéroport ya Goma, sabi na Goma. Bino bato botiaka tembe. Bino bato bolobaka te bozo kosa. Voir même président na bino face liste. Azo benga Kagame mon frère. Azo benga mon frère. Tosta seke libulu grand pays. Bandeko. Boli misana seka po lelo nazo na message moko ya kose. Il faut na seka yer moko pona uti boulot. Faut moi eza koseka za ma thérapie. Merci mingi tosta seke libulu donc mama iget seke na pesi ombote. Fesilis bato bakufi ndenge eza boye son frère Kagame akotisi ba militaire na ye na kati ya mboka na biso. Makambo nyonso bozoyo kate o armée na biso ebetaki ba roquettes na Rwanda. C'est faux. C'est faux. Armée na biso beti minduki te. J'ai à Kagame toyebi. J'ai à Kagame yangwana koma ko profiter pour akota ya ko soutenir ba armée na ye o ya M23. Il fallait qu'il provoque nini eloko moko o ekosala ke akota na kati ya mboka na biso. Azalaka déjà. Mais tant on a moniqué, bino ba soit disant ba militaire ya Congo, soit disant ba ta service à renseignement. Beaucoup quand les pauvres militaires, bon présenter bango ke baza ba traître. Pourquoi vous êtes des médiocres comme ça, vous des militaires congolais? Ba congolais. Est-ce que bino boye bité que traître ya monene za faceless? Boye bien gote? Boye bité que traître ya monene za faceless? Ça va bienvenue. Pourquoi que nous kanga ba militaire? Pourquoi que nous kanga les pauvres militaires basali na bango eloko côté? Boluki ka ber bola ki sa bango ke bazaki na contact na bato arwa militaire ba Rwanda. Est-ce que contact ya militaire na ya militaire a Congo na Rwanda? Oko kangela ngo mutu. Oko kangela ngo mutu te. Po ba militaire rwandais ba kota facilement, bo betela bango bo sali ba parade na bango, bo yambaka bango na ba honneur. Ceux qui militaires na bino, aza kosolana ba Rwandais, a commis traître. Entre-temps, Fesilis, ça va bienvenue. Tout le temps zaka na Rwanda. Tout le temps zaka na Uganda. Pourquoi votre état été kaza traître? Pourquoi votre état fait siliciter ça va bienvenue que aza traître? Les pauvres militaires, malamoko bokangi bango pour présenter que baza ba traître baza na contact na M23. M23 c'est qui? Bino boyebi teke M23 eza Kabila Kanambe. Bino boyebi teke M23 eza Rubero. Boyebi te M23 eza na allié na bango munene eza Chilombo. Fesilis, ça va bienvenue. Boyebi yango te? Pourquoi bokende kozwa ba parents elobi tosta seke fanda na na poto papa botika kaka ba diabdinge te kama nango ba soda kuna ba koma na bango ba civil. Moi c'est un soda pour soda aller bien pour civil il faut matapunda kacha pas moi c'est soda. Donc tout ça c'est que ça maman c'est nini il c'est que ça tout ça c'est que atika na makambo ya kaba dia dingi ba koma ba civil. Pourquoi na Congo ba ko ba vérité te? Est-ce que na Congo wana boko luka traître parce que mututela uso na Rwanda na Rwanda bo bengi traître? Ba soda wana ba soloni na soki ba solaka na ba Rwanda. Bino boyebi te na est ya mboka wana ezali M23 nini M23 za awa nini ADF na za awa es nini armée na bino za awa soki ofuti péage na M23 otamboli okuta nini ni ADF soki aussi c'est ADF na lu okende okuta utini na nini FRDC na bino soki aussi c'est FRDC okuta ba itera amwe basalaka cohabitation na bango bien ba cohabitaka sans problème président na bino aute koyamba Kagame dernièrement wana Goma. Pourquoi kokende kokanga ba militaire wana ke baza ba traître ba sololaka baza en communication avec des Rwandais? Est-ce que le gouvernement na bino wana kosola na Rwandais eza traitisme? Non, c'est vos frères. Muto a présenté biso ke Kagame c'est mon frère. Nani? Muto a lobby a ibisi ba tout que Kagame c'est mon frère. Nani? Pourquoi boza kokoka kokanga Chilombo te muto aza traître ya munene bokende kokanga ba soda ke baza ba traître basali nini?
Bino boyebi ba traître minene te lokola ba général Tango Forte. Bino boyebi ba traître minene lokola Kanam ye d'ailleurs azani okipa. Mais tant on a zo yoka oyo nini soki muyaya. Baza ko soupçonner que une armée rwandaise et soupçon moko ezate. Boza ba lâche. Soupçon moko ezate. Armée rwandaise uti ko kota eza ko appuyer nini M23. Peuple ya Goma, peuple ya Kivu, banduku yangu ya Goma, banduku yangu ya Bukavu, ya Kindu, ya Kisangani, banduku yangu ya Beni, ya Butembo, ya Bunya, ya Mahagi, ya Haruara, na balomba musimame, musisede, ile nini, comment ni état de siège, iko état occupation. Iko état occupation, inakuya kwa accompagner occupation juba ba exterminer, banduku yangu ya Est. Musimame banduku yangu ba jeune yote Banyarwanda biko pembeni ya aéroport ya Goma benye biko apenda baye Goma nduku yangu kama unanisikia message partager message ba jeune yote munapasha kukombana munapasha kupika na FRDC kupika na ba policier parce que bote biko ba complice nazolo be bande ko la biso ya Goma ba jeune Bobundisa na policier ya Congo, na ba militaire rwandais, na ba militaire nabino, tous ce sont des complices, ba ennemis à peuple zaïrois, en plein état de siège. Rwanda a koti, Rwanda koti nango, en plein état de siège. Entre-temps, nini Fesilis, Azana na Guinée. Ça va bienvenue. Azana na Guinée Fesilis. Après, boza boke dokanga ba pauvre soda basali bino nini. Bande ko bo partager en tout cas, merci mingi maman Louise Moka merci. Bande ko bozo partager te. Bande ko tuko gagner ba Rwandais na mobilisation moni ba nini ba ukrainien. Président na bango tout le temps azana média. Mais biso pe makambo tozolo ba po comme la ba jeune ya Goma. Oh lelo baza encerclé par ba Rwandais. Bande ko bo partager message comme la bango, ba jeune ba se défendre. Ba jeune va se défendre. Armée rwandaise ici et outil kokota di susu bazalaka na bango déjà. Mais ba koti ba ko renforcer M23. Boye bisanga déclaration nini boyoki ya gouvernement. Na yoki ka ministre na bango ya communication on soupçonne la présence des militaires rwandais. Oza ko soupçonner comment? Pourquoi? Sur quelle base oza ko soupçonner? Mais pourquoi boza ba lâche comme ça? Ba allié na bino bazo kota bazo yoboma peuple. Ba allié na bino baza koya ko nini ko piller richesse na biso. Bande ko bo partager, c'est bien bozo tala mais bo partager lit auto ko gagner yango na mobilisation. Yango monike toza ko mobiliser même les 28 hours. Les 28 heures to kutana na nini na matonge bande ko to telemena no roi. To manifester contre to komi na moment oyo bande ko ngai ba Rwandais ba accélérer nini plan na bango parce que il faut ba intégrer M23 na kati ya armée lisusu. Il faut ba intégrer armée nini M23 yango zo monake na lobaki na émission moko boy na lobby ndenge ba ke na Kenya kuna tout est arrangé mais ba ko intégrer bango boyete ba kotinda M23 sala moi désordre pour na désordre et pousser bango na table ya négociation. Oh, c'est déjà fait. Et c'est parce que ça yango déjà. Et ça il faut bâtir moi soukuma pour être dans la table de négociation pour bazwa lisusu armée oya M23 ba ya ko injecter bango lisusu na kati ya gouvernement. Na armée oya bino ya occupation. Chilomba ebi makambo azo sala. Yango monike azana na Guinée Fesilis. Fesilis azana na Guinée. Fesilis azana na Guinée bande konangai. Ndenge bato bazo kufa boy ne bozo lela. Fesilis azana Guinée so ba bienvenue afanda ke pa na bango te. Comment bande ko la biso tokoza lokula banyama boy. Bato tout otomona ka basala ka ba déclaration muke soki manifestation ezali notre président nini Jean-Pierre Bemba Katumbi baza kolobate bafandi kimia baza ba complice. Baza ba complice ya ndenge Rwanda ya envahir biso. Baza ba complice bango tout bande. Peuple zaïrois botika fanatisme.
Jackie Loboto azo bengangai mwana matete maboko pete boli misangai bandeko ba leader na oyo ya leader ya mboka na bino baza wapi na moment oyo biso tomoni na Ukraine batu tout batelemi batu bomoni tango toza ko yebisa bino ke ba musique o bazo memela bino parce que ba Rwanda bazo préparer ya minene baza ko préparer ya minene yango ne bandi avant le 30 juin et nazo yebisa bino bokondi menangai poto comme le 30 juin ba ko accélérer le sumakasi pour éviter eza date moko symbolique il faut ba accélérer pour pousser bango la négociation bino bato bozolinga bo betela bato musique le 30 juin siko boko beta musique wana na présence ya ba Rwandais ndenge ba occuper nini Goma siko boko betela esengo ya présence ya ba Rwandais ou boko betela esengo vile ndenge peuple azwaki indépendance azo vivre bien bana mike ya 5 ans namoni mwana muke ya 5 ans memi bébé ya 3 ya 1 ya soki ya 6 mois soki na ina mokongo nani yango akondima mwana na ye ya 5 ans atambola de kilomètres na leki na ina mokongo nani yango akondima bozala quand même batu mani bo partager ta message bozo ata conscience boza peuple ya ndenge nini boza peuple ya ndenge ata ko partager ozo banga boza peuple ya ndenge nini batu bazo kufa président na bino face list azana na Guinée face list akene na Guinée soso ba bienvenue biso toye bagake ba soki muto aza président na niveau boy akozonga azaka kuna afandi na ye peuple zairwa mutu moko ko aider biso te eza ba leader na bino mutu moko akosala rien mutu moko akosala rien bandeko na ngai ba leader na bino tona baza ba complice combien de fois toyebisi bino ke ezala soki ba Katumbi ba Bemba ba Fayulu bango tout baza na maître na bango Kagame peuple zairwa tozo conscience bandeko na bon partager message yo nazo tindra lisusu bato a Goma bandeko na biso ba mai s'il vous plaît ceux qui besoin ba ngomba il faut ko kita ko ya ko défendre le peuple wana parce que ba Rwanda ba ko kotaka ka boye po face list auti ko consigner na bango ba contrat face list bala moko kon est-ce que Konga wana eza tata Félix mais tango tozo benga bandeko na biso to telemela ba musicien oyo ndenge bomoni ba projet na bango ya ba musique e bandi boy ya minene eza ko se préparer yango na wana eza avant goût. Est-ce que l'armée a fait liste et yebaka te ke nini M23 fanda quelque part armée ya soso ba bienvenue et yebaka te ke M23 eza basala cohabitation armée ya bino ya fait liste ya soso ba bienvenue basala cohabitation na M23 baza kote ke d'ailleurs ba ibisinga ke armée na bino etekelaka bato M23 non bato M23 batekelaka armée na bino cigarette bato M23 bazo tekela armée na bino cigarette après bo kende ko kanga les pauvres militaires boye bisa biso ke baza banini ba traître baza en contact na ba M23 qui n'est pas en contact avec M23 botangila nga mutu moko qui n'est pas en contact avec M23 qui yemoko face list sosa ba bienvenue bomona ete na pas Kagame ye wana komi na bassin lokola basi ya ba Rwandaise na ebite soki makambo ngo Kagame mwana mbali tout le temps Félix a komi na forme ya ba Rwandaise na sima soki bolingi botala danse au beta na Burundi wana Félix a komi na luketo lokola ya nini ya nini ya kamere po ba Rwandais bazana luketo moko boye isala mwa ndenge nango isala lokola eke ba Rwandais Félix likolo ya mingi nini porta poti face list Félix a komi na forme botala ndenga zobina na Burundi na sime mona akomi lokola mwasi Kagame tout le temps kiti Félix président wana président siko bino ba taliba bofungula ka mbanga na bino to bolo banano oyo bobo yo nani obo ya Kagame yo na continent est après abomanité
Kagame bombani te akoti clairement siko tomo na bino bato alimete bato bolumba kasolo ya milinga baposo ambwa oti kotumba mbwa otumbi milinga peti yo oya komisake facha zape fachi wetu aji président boko kima bino baluba bino bandeko na biso boko kima omoni bandeko na biso est bazo futa ils sont en train de payer likolo ya alien na bino oyo bino bobetelaka maboko oyo bokumisaki na stade. Mwambe kapombe jitia openza karunda kuchi kanao na inam jibaza koko za karundo be kachoka en tout cas wana bandeko la biso awise kuga merci en tout cas mingi bandeko Deborah Mondele merci en tout cas efaso bandeko bo partager s'il vous plaît bo partager bino batali batongo na siko boya boza ko partager ndeko nanga soki muta partager na omona mais ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil. Boza ba complice te makambo ko partager c'est simple. Oyibi koza na ba ami boni. Soki o partager ba ami boni ba kozwa message parce que makambo mboka ezo senga mutu nso partager. Makambo mboka mutu lelo bozo mona kenini Ukraine mutu tu azana na azana kati ya ba réseaux sociaux. Bande ko to partager parce qu'il faut peuple na biso à informer. Ce qui chaîne nationale na bango o ya occupation ezako nini ko pesa message te mais yo ko pesa ko partager parce que na chaîne nationale o ya bango ya occupation balobela makambo mboka te balobela makambo ezoleka na ST ndenge za boy peuple na biso yebi meteke armée rwandaise ekoti peuple yebite. Ce qui ofunguli lelo na chaîne na bango nationale oya ya occupation okomona ke kuna balobelaka makambo wenge le 30 juin mais makambo est balobela ngote mais yope na o biso toza koloba au moins biso moko peuple to se eden na ba communication na ba réseau na biso na ba canon na biso mais bozoko ata ko partager te obi ke boza belé pe na moni keneti boza ka ba rwandais. Au moins tout ça le travail, message est qu'il y a des gens qui tenir Rwanda en échec, ceux qui sont sont comme conscientisés, sont informés. Tu tenir Bango en échec. Tu tenir Bango en échec. Félicitations mingi na bana Goma. Baza déjà prêt bana Goma en tout cas, baza zela batona ba kota. Bo boaka ba mabanga ya minene na banzela, ba ya makolo. Ba mai tozo senge pa na bino bo tanda kana bazamba te, il faut ko aider peuple. Il faut ko aider peuple. Ba leader na bino politique tout la mwisi azaza. Tout la mwisi azaza. Mutu moko te akoloba teke makambo ezo ndeka na est aza okurate. Bango tout la mwisi azaza. Après boye bisa biso ke tel aza leader aza président na biso ye tala. Ngena bimisa ma bouche va me tuer o. Pona ngena bimisa biloko wa yamba. Pete yanga ile ga ya wa yamba. Comment beaucoup ça peuple moko ba fanatique après bozo mona pe ba musique yo bazo beta yango to solo ba le 8 juillet. Le 8 juillet bande ko ngai bande ko na biso à Paris bo partager. Le 8 juillet bande ko ngai biso tout aux à Paris concert wana oya impère wana eza production ya Félix Chilombo. Bino moko boyoka ki bana impère. Ba sali FFJ. Hein? Fachi Fia des gènes, ça veut dire Fati à travers les gènes. Bayembi ango. Bato papecho na imperuana. Bayembi ango ba bombani te. Eloko biso to linga nzambe ata muto abombani abima akaka. Ata soki muto abombani nzambe eko bimi. Ba pecha imperuana ba musu bande o baza bana na biso bayembi zembo malamu. Ba o ba kumisi Chilombo kuna te fia nini Fati beton file soki nini. Boyoki ango te. Yango tosenga bandeko la biso le 8 juillet bato tout bandeko na ngai toza na Paris na Sigal toza na Paris bandeko na ngai ko fanda te senga déjà na musala senga na congé le 28 oyo dans quelques jours le 26 dans 2 jours bandeko oyo za dispo bo senga to ya na Paris et senga to manifester comme déjà Rwanda bandi boye ba ebike na mituna bango kaisaki ba combattant ba comme affaiblir moyen bato ba dénoncer biso ezate. Yango moni babandi ba jewana. Bato oyo ba déstabiliser ka gouvernement Rwanda na ya Kinshasa za diaspora. Yango to senga diaspora sengeli pa kolala. Bande ko bolala te. Bande ko tolala te isengeli parce que ba yebi ke congolais soko mimi enzela mulaya ko katana.
akokata na yango monike ba ebele ba komi oh tu musique ya imperi faut ebeta mande soko yoki mutazolo ba ma musique oh ya imperi ya wenge yeba ke ali mbongo ali mbongo parce que intérêt nini peuple akobina na moment oyo bato bazokufa na est mutu nyonso makambo ya lobby ya avant-hier ti lelo ya Rwanda ndenge akoti mutu mo bakoloba teke tokosi Patrick Fataki mbota ntukande wana ngai Isabelle Ntumba. Bon, c'est normal, hein? Isabelle Ntumba n'a bloqué, non? Après, avant, on a bloqué, yo. Na linga na lobela o mabe me na blongoli o kaka. Tala bolole o nyama. Kota lisusu bolole. Muto pa pamba bokimi nzala epa na bino baluba bokimi nzala bino ti yebisa nga na province na Congo na ni peuple nino ekimi nzala yebisa nga na Congo peuple nino ekimi nzala papi gen ozwaka lisu ba émission te na papi gen na bloqué yo papi gen voilà mutu la ngai na moni okomi kozwa lisu deuxième voix nani musicien na bino comme on est atala ko nono yo papi yo yeba oza musicien akala pour que deuxième fois ozo bimisa na marque ya nyoka ya nyosh OK OK merci papi gen so ina sisi zwangai bandeko pourquoi beaucoup za bato aboye botika kolanda ba taliban omoni bandeko la biso akasai baza peuple moko baza inconscient. Parce que mutu mususu azaka influencer na biloko azako lia. Soki mutu amelaka diamba okomona ba réaction na ya diamba. Soki mutu alia ki tanga ba vache bleu mon réaction ya bato ezaki plus mabe. Soki bozolanda bandeko na biso ya Kasai. O balia kambwa mituna bango salaka bien te. A okoti na buzoba na pikulu soko landisi pe na kando na zana ngwa makambo bata est na kututuleo nini soki tala na loba biso musu wa yamba loba te. Est-ce que nga mutu na biso face list akende na Guinée atika bato bakufa kuna mais boza na pouvoir bino bandeko na biso Kasai boza na pouvoir mais bozo kima nini mboka province na bino yango na nzala les derniers donc na Congo dernière province o yokisi ba congolais soni eza Kasai tous les deux Kasai parce que ok na Katanga ata bobomi je kamini mais ba Katanga baza ko s'en sortir toujours. So oke na Kisangani ba Kisangani ba bombarda yango ba boma batu ti lelo Kisangani ezo résister. So oke na Bandundu ngwa tonga telo komona ki bandeko ya biso Bandundu mais fufu na bango ezanga kate bato Bandundu baza abandonné mais ba fufu ezanga kate na Équateur ndeko loba te kuna na bansombo bakomo bimananda parce que ba tia bato Équateur na code 32 ba sondola bango. Mais bato bazo vivre kaka mais na Kasai bokimi nini yo mutozo kota basoki ntumba soki nani yo bino baza bato boza bato akokanga bambanga na bino na Kasai peuple moko ya soni peuple moko ya soni trahison kaka bino lâcheté kaka bino yo somona muto akimi nzala obi babondisa kanzala peuple moko ya soni na domaine nini o bino bokomi kumisa. Oh, biso toza bantu yo ba boxe za la kaka biso mais boxe bo gagner boxe kani boke bola ki biso stade o boxer na bino asali ki entraînement na stade nini na terrain nini ou bien na salle nini kaka libanda ne bozo kende ko bénéficier ti après o kota oza ko loba ke boza musique eko beta te awa musique eko beta te bandeko Moïse Mbiye Gege bakolo vaseline yepe alinga beta le 10 soki na Zénith soki na Bercy bandeko to se préparer bato ba ko kotsa biso na distraction te bato ba kotsa biso na distraction te bandeko na ngai parce que mutu mususu abotama na mutu apasi amesana pasi alinga olongwa na pasi te biso mususu tokola na pasi mais tozo lité poto za na pasi te poto ebi pasi koma ememaka ke bato mususu ba vi na bango ebeba likolo ya pasi mais ndeko na biso ya Kasai soki azwi kaka poso ya mbwa na ye baboli yango mwa ndongo na fufu c'est fini yo kanisi bandeko ya Kasai bakimi nini bakimi na Kasai nini
Po ba yoki kwa na katanga kuna mbwa eza ebele. Après mbwa yango eza ebele po eza contrôler te. Okoke de kabo pa okanyi mbwa mo okachi. Ata ya yote oke kolia. Yango moni ba donc sango ekei. Sango ekei na Kasai ke bambwa kuna baleki ebele bazo tambola ka. Donc batiki mboka na bango pona sango ka ya ke mbwa na katanga ezo tambola yolela. Après au kota yo finga ko yo ba bino za peuple bino bakende kwa bisha Kasai boza peuple bino est-ce que boza fier même boza fier da ko ba ke biso toza fier parce que to bundi boza ba lâche ba traître boza ba lâche ba traître na mboka na bato to yebili bango na traitisme lokola bino azate bato to yebili bango na tribalisme ezaka bino kimo kaka bino escroquerie kaka bino ba diplôme ya lokuta kaka bino te di bobala bini ngombe en tout cas ndeko langa na pesi mbote merci mingi Didi Kalala nakosi ya nazo longola yo Didi Kalala okimi nano epa na bino yo ndenge oza boye nzala na pikuli yo na longoli yo tala molie mbwa oyo bino kanisi na oti boulot na fatigué mais nanga ba ventir na émission boy tala molie mbwa oyo muto a passe boko kinzala te bokimi ba lâche ona longola ona no po na oluka na longola o bien aza wapi na mutongo aza wapi o bande oboli misanga ipo awa koti na buzoba na pikuli yo mbala moko zela na oluka amata aya lisusu imbécile ya mama Marthe ya pembe ok bolole kota lisusu tala bato azo kufa ba président na bino akomi na bassin lokola rwandaise likolo ya Kagame tout le temps bino boza bato afie bino boza fier bino baluba bino na oloba baluba nyonso te ba imbécile ba kota bino boza la fier bino boza na présidence bola la nzala boza na présidence boza na opposition boza na présidence bo marchaka ti président na bino akomi na kopesa sima akomi na forme ya nini ya ba rwandaise yo kanisi tango akende ki tout le temps Burundi Uganda ni akendo sa nini po kuna baza na bosenga na ye poti soki pato soki nini ko sosa ba bienvenue Félix yo bino beteke koma na Félix bino baba boza pe na soni bino boza na soni te na mboka na soki eza na peuple il faut ayoka soni eza bino bandeko biso Kasai boza soni ya nation bato tout ba défendre mabele wana mais kaka bino kaka ce qui est grave moi mba kangata ba mbanga na bolozo landa biso tina ba émission boya kokota oya ko commenter peuple moko maudit bandoki benye mpongo benye chanda ba mujulu nanya yebi bino teke boza ba champion na toute catégorie ya sorcellerie nanya yebi te bande boli misanga lelo na méchant moko makambo izo leka na goma kuna ba imbécile mo ba yokota balo ba n'importe quoi parce que za mutu mususu akola na inde ngwana soki atumbi nyau amoni yango leaks akangi mpuku moko fufu munene boy amoni yango leaks tango biso tozolinga to faire sortir peuple na biso na vie wana peuple akomanda olia normal a vivre normal comme bino ndoki na bino afesi liswana asi ateki mboka bino bomona ngo normal tala bato apasi oyo ameto wa mesala kolia fufu munene boy na musunya mbwa boy est-ce que ça bato balera mabe na mboka na lokola bino bato balera mabeti Kongo mobimba bato balera mabe za bino. Après boza ko kota awa bo tia ba commentaire ba bêtise. Toko sansarge na bino mutumo ba to bandi na bino lelo te. To bandi na bino lelo te biso na bino guerre ezali. To bandaki na bino tango papa na bino aventurer o batumbia na oyo batumbie na nini awa na Villevorde. To banda na bino kala. Bino kaisi soki ozo kota ozo tia ba commentaire buzoba toza na time na bino. To si to beta bino balebele. Bande konangai to mobiliser bo partager. Thierry le commandant merci kitoko ndeko nangai.
Bon partager bandeko na biso Rwanda ko gagner biso te soki biso tout to sensibiliser to mobiliser. Yango le 28 mai oyo bandeko ya Bruxelles, ya France partout to marcher contre présence ya roi parce que ba roi wana tango azokende bango ne ba okende légaliser présence ya ba Rwanda na mboka wana. Po ba gouvernement Belgique yebi bien ke mboka na biso eza sous occupation. Et yebi yango très bien. Mais bazokende pas aokende kuna po bazuele soki or soki diamant munene boy ba pesa ye. First list na bino pouvoir na SSI. Ça va bien venir. First list pouvoir SSI. Bo finga bo commenter na bino boye bake kala mingi te bande na biso akase boko changer ba kombo. Yo kombo na yo nani? O ngai ndenge ozomona ngai boye kombo na ngai bokecho. Ah, bokecho aksa boye. Ndenge oza komona nga boye kombo na ngai ekanji. Ekanji ya boye azalaka te. Biso tona ba aksa wana te. Oyo alobi nini susu po awa so kote na bozoba. Bandeko, tozwa conscience, to mobiliser, to partager. Ndenge eza boye armée rwandaise ekoti susu na nko. Bango moko bazwi ba obi ba beti na mboka na bango ezikisi bandako po bazwa beru wana comme baza na posa kaka. Donc posa ya Kagame il faut kaka aza na Congo. Posa ya Kagame il faut amona ka congolais à genoux. Posa ya Kagame ezalaka amona ka batolokola ba Félix na muto mboka. Yoka si mutolokola Kagame kolinga amona mutolokola nga. Po yebike biso ekozala te ba je wana bozo sala Kagame. Buna yebike ba service na mino elanda biso. Au moins ba roquette wana bozui ya lokuta bomi beti ya lokuta bino moko. Bokozwa ya vrai. Mukoleza bokozwa yango ya vrai. Ba je wana bozala ofandi bozui roquette obeti na mboka na bino après ba congolais ba beti roquette yo wana okoti po ba beti roquette kuna. Mais bo sakana na bato oyo ba face list na wana ba yaka kuna pana tout le temps ba ya kondima présence. Mais Kagame yeba kena bandiko na ba Rwanda un jour yeba ke mutu nyonso afuka maka jour atelemaka sango ekokende. Sango ekokende bino bandeko na biso oya bakasayen. Mais na kamonka pourquoi bozaka na courage ya obimika okena Kigali kuna bosali pe base ya IDPS na Kigali pa ba allié na bino boza na courage wana. Boza na courage bokati pe na Rwanda kuna bokyo sala IDPS kuna. Boza ba allié votre frère. Tala ba ndoki oyo ba peuple moko maudit peuple moko eza ko memela ba toute distraction. Bino kaisa tango biso to bundaka pona bino. Boka isi biso peza kongwana ya ba tata na bino ba talima. Mais kala mingi te boko pakata. Kala mingi te boko pakata. Ava bino toyeba ba zingzong toyeba ba nini ba zanga Mobutu toyeba ba nini ba Saddam ava bino. Dari bino bozana bino pepele pamba papi ya pamba. Papi ya pamba. Biso tokosukisa bino wana bozana nango eza ya sir. Peuple zairwa to mobiliser. Concert oya les 30 total siko soki ba ko beta kaka donc ba to ba ka bandoki ya solo. Parce que na ndenge Rwanda eza na est wana. Normalement activité moko ko salema te. Activité moko ko salema te. Mais au comment ba ko beti sa ba to concert entre temps na Goma kuna ba to bazo kufa ba to zokima bana mike ba 5 ans 6 ans baza ko tambola makolo. Bata est ba to kusana bango te. Bata est ba résister devant Minduki, ba résister devant ba machette. So que zaki bino bande ko na biso ya ba Taliban. Bondima kala bokanga mana ba Rwanda. Bondima kala, tala ndenge bozo tonda na ba wagon. Tala ndenge bozo tonda na ba wagon e bele bozo kimanzala. Yo somo na nzala ba kima. Dubai obo kende Dubai, ezaki désert. Mais bato ba combattant yango. Lelo bokomo kina ona ke Dubai. Olivier Matende, en tout cas, merci mingi nene. Kevin Mazebo, lobinine. Merci mingi en tout cas de Olangai. Na olobe la bango. Peuple zairwa ba concert tout oyo. Soko moni mutu ya poto. Azo lobe la makambo ya concert o ba o wana ba yebisa eke oza pena ndoki. Oza ndoki bele ba ishwe vi na poto awa.
Et belé ozomona ke ba échouer vie. Ce que olingi ozalanda na vie conjugale ou bien mon bon c'est bengana ye ou bien moi c'est boya ye. Ce que olingi olanda muso za célibataire, ce que olingi olanda boyo mona muto za instable. Mais comme bazana moyen ya kozwa mbongo te, yango moni ke bazomona ke à travers musique ba kozwa. Ouais la sona uti obeta mpiaka na Afrique du Sud kuna. Combien bino bokozwa o bino boloba ke concert ebeta po ba pesa 10%. Tala peuple moko bololé. Tala peuple moko zoba diaspora depuis ya na poto ti lelo ozo comprendre te que diaspora zaka utile na société na mboka na Chine yango na ezotonga. Chine ezotonga ma parce que diaspora na ebimaki libanda eye kozwa maele libanda. Yango Chine comme lelo première nini puissance économique na diaspora, mais tala diaspora ya Congo. Tala diaspora ya Congo ti lelo musique. Ti lelo musique yango moni ke basi bazo kima bino bazo boya bino yango moni ke boza instable. Awa musique ko beta te. Awa na Belgique na Paris musique ko beta te. Angleterre ko beta te na biki na Angleterre ba combattant bazali. Ezate ba bato ya Cape Town wana bato ya nzala. Bato ya nzala soni. Ba Rwandais ba saka na kabino. Omoni ba Rwandais tant baloba ke peuple congolais za zoba exactement ezalo ba combattant ya Cape Town wana ba bololé yo kanisi ba je wana Kagame ko benga biso bazoba biso bato apoto po ba yebi makambo ba mona kawa to kuta na le 8 no juillet ba ndeko na ngai mobiliser le 8 juillet il faut ba petit impérial to corriger ce que omoni muto impérial wana za donc za image ya Félix producteur de mango za Félix. Donc bandeko na ngai mutu nyoso alingaka mboka soko kokoloba te comment mobilisation le 8 juillet biso tuna Paris na le 10 juillet Moïse Mbie azoninga kaka bango ba taliban kaka awa tozana le 28 mai le 28 mai oyo kaka bandeko na ngai toya ebele to moto semo to lobe mboka makambo ezoleka na mboka na biso na moki ozala nyama. Na mweke ozala nyama ndeko na ngai na mweke ozala nyama. Comment ça se fait que armée ya mboka mosu ekoti kaka boye? Mais ceux qui armée wana ekoti. Bon continue à beta ba roquette pa na bango. Comme ça ba kota bien. Bon continue à beta ba roquette. Ba roquette wana eza armée na biso moto ebeti te. Baroquette on les a provocation à Kagame moko beti baroquette pa na ye pour profiter ya kokota tia désordre. Armée na bino occupation beti baroquette te. Armée bandeko. Comment ça se fait que na situation boy bon on a que le 30 juin concert ekobeta na makambo ezoleka na est. Yake au Congo ke ba mususu bazolela ba mususu bazoseka. Yake au Congo ba musu azobina ba musu okimanzala. Mais bandeko biso tout oza ba médiocre, biso tout oza ba bête te. Biso quand même tozo conscience ya ko mobiliser. Soki ba mususu bazala bango po mususu ba bote par hasard, même maman na yeba kite kazanga zemi. Ayeba kite. Mutu ndenge na kolanda ete. Mais biso to ba to kola penza to kola mitu na mama biso il faut senga to tel misa peuple. Poza na mutu musu nenga ayeba te pona ni pesa ayeke ne mokilo. Ayebi te. Mususu omona ka ayebi na ete pona ni azo vivre. Ba irresponsable. Peuple maudit. Peuple zo kimanza la bino boyeba te ke famille neza parmi ba malédiction nzambe. Bino bo kimini. Nzambe apambola bino tolo bela vie papi gen. Mutu nanga masolo akati. Merci mingi tolo bela vie. Ah oui, service Kuga, merci en tout cas na pesi bino mbote en tout cas. Merci mingi na moni de koma komi wana un peu regala Kagame poko mona ebungi. Merci mingi bande ko nanga itozwa conscience en tout cas. Oyo nyoso alinga mboka partager émission oyo po ekoma na mboka na biso situation mboka na biso za bien te mikolo eza koya ba M23 va ko accélérer parce que d'ici le 30 juin il faut pas marquer histoire que date parce que le 30 juin est la date historique. Yango mona ba osinga ba sala eloko moko boye. Balba o kimpa ko merci en tout cas ndeko na ngai nzambe apambola bino na uti bulo talaka depuis lobi 20h ti ero na lalite. On a obligé na lobela makambo mboka na ngai.
Yo pe oyoki yango partager. Papi Gene nazozela po na leka direct Titane Armique, merci en tout cas. Mbote mingi en tout cas bandeko na ngai. Azopesa mbote pa ya master na ngai na omona kombo na kimia bandeko na ngai. Donc message yango wana bandeko na ngai, biso to se mobiliser, mutu moko ala chete to ko gagner bango bandeko na ngai, vérité gagnera toujours. Et ben awa bakendaki bango tout. Bakendaki ba taliban mani bakendaki, mais sans ba taliban. Bomoni makambo ile kaki afali. Wana ezaki loboko ya Nzambe. Wana ezaki loboko ya Nzambe o ile kaki afali wana. Soki mutolingi oyeba ke kombo eza Nzambe, tala makambo ile kaki afali. Merci Ted Becker 1000 privé. Donc naningi la lande wala ngai na fatigué c'est vrai. Depuis lobby na 8 na 20h na la na télé, il faut peut-être na kendo sana botu. Mais comme makambo mboka esali epesi kanda en tout cas, garçon bleu Michel Nzamba pambola bino, Aristote Mukoko yo lobini Chilombo pota poti. Oui oui. Facilis. Au moins bobenga ke Félix Facilis. Yé peda Facilis. Ce soit bienvenue. Merci ninga Aristote Mukoko. Nzambe apambola bino na keko faze na keko lala ndeko na ngai ozwi message o partager na ba groupe oza na ba groupe oza nini eloko nini ya kilo eza wana ozobanga Facilis azana donc akomi na bassin forme ba rwandaise Kagame donc chilengi tout le temps Kagame zoyoka chilengi tellement ebandeli Chilombo bande ko mona ngoma be yemo ko Chilombo ayeko koma siko fanatique ya nini Kagame tout le temps kidi punda Chilombo komi fanatique yango moni moke al akatisi au début azaki nano na mesani eloko yote Kagame alobi pesa Chilombo ayeko koma fanatique te ayeko na bassin formé ya rwandaise Titan Armique la boy botanga makambo komi wana Teddy Becker 1000 privé le Facilis au moins bobenga ka Félix bobenga Facilis donc Facilis ça va bien venir donc Kagame pata timuto mwana mbali yokomala bande soko linyo tala forme ya basé ya Félix Zwanzembo azobi na Burundi na mwasi na ye Félix azako dendisha babi mwana mbali ya ndenge nini Tantine Facilis donc Félix qui maintenant a comme na bassin forme ya rwandaise avant azako komona ngo soni mikolo yo kelango soni te ngo muke ke ya ke Burundi muke ke Soudan a komisi yango profession président Facilis Matondo kwa Zambi Joayo lobini komanda yeso zali pasi makasi pa pona bande ngona ngai eza pasi mais biso pe to se mobiliser to ko gagner bango kaka ndenge to gagner ki bango tozaki na qualité tozaki quantité te na concert afali tozaki de qualité tozaki quantité te mais bon mona ki frappe to betaki ezaki frappe ba combattant te ezaki loboko ya Nzambe agisaki place wana yango monike elobama monde entier tango tozaki ebele batiko lobela makambo na biso monde entier te même télévision moko ebande soki elobi kaka esobi 2 minutes 1 minute eleki mais jour wana tozaki en compagnie na Nzambe na concert afali tozaki muke makasi moyoka ki qualité à travail parce qu'on était accompagné avec Dieu. Donc on a découragé, on va gagner. Nous avons besoin de mibali, on va déterminer. Nous avons besoin de mibali, balobi non. C'est pourquoi on dit le nom de ça parce que Zambia boy to kota na batu ba traître, ba hypocrite. Zambia a besoin de qualité ya kokota na bango jour au koti au komi boye batu lobi ba vrai combattant. Kokota na liste ya batu ba lâcheté. Ils ont péché qu'on a la lâche. Tanga na Bible ba Jephté ba Gédéon comment on a que bazaki muke kaka mais travail ba sala ba tika ligne. Ba Jephté bazaki na ba to ebelete, ba Gédéon bazaki na ba to ebelete. Hein? Ce ko tali même na ba nini ba Aaron ba ni bazaki na ba to ebelete. Mais zaki qualité ya peuple. Nzambe a besoin de qualité eza oyo eza ko résister pour le moment. Qualité eza oyo eza ko dénoncer.
qualité o eza prêt à kobunda bande ko bitumbe okota to kobunda wana bobanga na bino te na ba politique ya Ukraine oyo mupepeza ko kende boye eza na moment Kagame ba ko yibise ke non trop c'est trop mais ba o siko ba kozwama eza ba ko za qualité ya malamu nde bango ba kopesa responsabilité wana nde onanga zala parmi ba tuba za o ba za qualité kota na kati ya histoire un traître batanga kaye na histoire te bota ba traître tout batanga ngobango vraiment te ceux qui ba mentionner comme on ba leki mais ba héros lokola ba Lumumba ba Kasavubu ba kombo na bango etanga mati lelo zala peza héros ndeko na ngai lit eza facile te na lit bakendeke na montre te o tokomi er nini ti lelo héros non soko koti lit zande na boussole bande ogide ke kende boy koyela biso calendrier na kati ya lit te depuis to bandaki 2000 soki 3 ti lelo papa soko lingi otala calendrier ke to umeli le kende na kini bato nyonso bapona nzela keke baumeli bakende na kini ti lelo bamosusu baza kuna bakomi oyoka soni ata ya kozonga awa bataliban tu boyokaki awa bazalaki bakombo ya likolo te bango nde baorganiza bamarshe bango tu balimwa bayaki na komba na calendrier yango moni suka nango tobundi trop tondimaka barwandais na moke ndeko moko ayebisinga ke me bino siko bolingi nini Kagame na Kabila soki bakutani esali be po baluba balingi bamonela biso tala quel raisonnement bolingi nini to tika baluba mamonela biso tika nini Kabila na Moïse Katumbi bayoka na po baluba bamonela biso te mais boza malade boza malade yo yebi te Kabila égale à Félix oyebi te ke Katumbi égale à Félix oyebi te ke Katumbi égale à Kabila misikona ya zomona bino babolole to basangana Katumbi na Kabila basangana po Félix baluba balekisi bandeko na ngai Katumbi aza na kati ya gouvernement Kabila aza na kati ya gouvernement siko okoyebisanga ke kosangana na bango ekosauve mboka wana ou bien bato mutu na tosala rôle na ye balingi badistraire bato Kabila na Félix nani ayebi te ke baza bamaster bakoma bafrère Katumbi na Félix nani ayoka te Katumbi azoloba ke Félix c'est mon frère Kabila na Félix boyoka yango te ke baba bandeko Kabila na Katumbi boyoka te baba bandeko boyoka te Katumbi aloba ke jamais akotrahir Kabila te siko boya koyebisa biso ke il faut bato wana basangana pona kotia baluba contre mir baluba bazana na Kabila Katumbi azana na Félix azana baluba Katumbi azana nini na Kabila azana Félix azana Kabila bozo comprendre yango te siko eloko ni ozozela na bato oyo bazana kati ya union na bango Kabila batoneye na kati ya union sacrée Katumbi batoneye bazana kati ya union sacrée Félix batoneye na kati ya union sacrée Katumbi batoneye na kati ya parlement Kabila batoneye na kati ya parlement bato Félix na kati ya parlement bato Fayulu na kati ya parlement Fayulu ye moko azana na kati ya parlement atia suppléant na ye Fayulu aliaka mbongo ya kidepute suppléant na ye mutu azwaka mbongo sabina bajipo oyo bapesaka Fayulu azwaka na ye na bakamere kaka ndenge olobi wana nzambe apambola bino bandeko na ngai nangi nalala nzambe azongisa bino oyo apartage nzambe apambola ye mais namonaka soki bato bapartage na yeke namoyebaki oyo apartage parfois esalaka pasi komonaki émission esalemi boye bandeko na ngai boye bopartage mpo bato wana tokoganye bango na ndenge information eza kotambola mais bandeko na biso rien en tout cas Ted Becker 1000 privé en tout cas merci en tout cas nzambe apambola bino je pense que mikolo na lingina sala ko accélérer moi ba direct mingi tant on a outi musale fona lobela kapo kala mingi te ba concert automonique comme Kagame comme uzongisa makambo na ye ayebaki ke moi oyo ba moi oyo akoya na makambo na ya ba musique il faut accélérer présence na mboka na biso merci mingi en tout cas bandeko na ngai Nzambe apambola bino.